makambo ya pasi, makambo ya somo, makambo ya soni, makambo ya kokamwa. Yango bayebisaka biso toujours ke makambo oyo makambo soki osala ngo ata na ccc ezalaka toujours na jour moko oyo obima na poisa. Ata soki olobi ke makambo ndenge na osala ngo mutu moko te akoyeba ngo pe mutu moko te akomonaka ngo te. Bandeko na nga ezalaka ka na jour moko tokolala tolamuki ka boye makambo nyonso na poisa. Yango bomonaka ata bandoki mosusu omona osalaka na ekindoki des années bakangaka ye te, mais omonaka jour moko akangami nde jour wana pouvoir to puissance na ye ekosila. Ezalaka bongo. Ebele ya batu awa bakotela zawadi, ebele ya batu bakotela penza zawadi bandeko na nga na niveau moko pas possible. O zawadi azokosela Pasteur Mike Kalambai makambo te. Eza kutuna batu bosusu bayela biso baye ko rappeler biso ba adage o elobaka toujours que il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Donc ce que ozomona milinga seke moto eza kuna na kati. Ebele ya batu baloba bongo. Biso tovanda ika kotala totalela bandeko na nga. Kande bayebisaka biso donnons le temps au temps. Lelo oyo eza na ba makambo mosusu eko confirmer. Parce que nga je me rappelle na ba chaîne nanga mosusu o na sala ka ba émission na yaki ko sala na lobi. Est-ce que boza sir zawadi wana ayembela ka penza nzambe? Parce que même sa façon de s'habiller, façon na ya ko bina e bandola kisa makambo ebele. Et puis kotala ta kandenga yaki na ba propos ya ba Pasteur Mike Kalambai mwasi penza oya sambelaka na bandi te keno bokwe yaki na mwa lisumu moko boye na musala nzambe okoya ko bimisa ngo na ba réseaux sociaux et puis oza à l'aise ya koloba makambo wana. Mais eza na batu mosusu ba finga biso na ba commentaire batu ebele baloba o Pasteur Mike Kalambai afutaka bino pour que bokotela ye. Mais lelo oyo ka ndenge na lobaki donnons le temps au temps. Makambo nyonso na poisa. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge ezalaka bandeko na nga na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution moko ya kafu. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko penza mingi makasi. Bika na yo libela la famille na Gavker kane tolobaka na Gavker okosimba mwana bota ndenge olingi na ndenge moko ya bien.
Gaf cœur azawana asungaka ba papa, asungaka ba mama, asungaka bilenge. Donc mutu nyonso oyo aza na problème ya santé, oza na posa ozwa lobiko, oza na posa basunga yo, benga Gaf cœur na pete nyonso akosunga yo na système moko ya kitoko. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne, bienvenue sur Kisongi Songi officiel. Kandenge tolobaka biso moko awa penza ezalaka Kisongi Songi moko eza nango public, eza Kisongi Songi itekeno ya koya kobata mate. Donc biso totongaka batu na pete nyonso, totongaka na biso batu librement kane balobaka. Toyaka awa kobeta masolo na bakombo ya batu. Tokoki jamais koya kobeta masolo na bakombo na biso te, mais masolo ya mingi tobetaka ezala kaka na kombo ya batu. Tomonaka na ba chaîne ebele, tobetaka masolo na bakombo ya batu, mais toboyaka koloba keno eza Kisongi Songi. Parce que soki ozobeta lisolo na kombo ya mutu, seke ozotonga ezalaka mwa bongo. Sikoyo Kisongi Songi na biso ezalaka na ndenge moko bien, eza Kisongi Songi te keno to ya kosambwisa mutu, to ya kofinga mutu, to ya kosala mutu soki ndenge nini te. Ezalaka Kisongi Songi moko ya koya kosala analyse. Soki mutu asali mabe, tokoya awa tolobi ke no, osalaki mabe. Soki pe mutu asalaki na ye bien, tokoya pe lisusu tolobi ke osalaki na yo bien. Ezalaka bongo. Bandeko na nga pona bandeko na biso nyonso ya sika toyebi ke kandenge to publiera ba video na biso eza na bato ya sika o bakotaka na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. Yango na osenga na bino bobosa na pete ko s'abonner. Tango bozo s'abonaka bongo bo partager les biso ba vidéo, en tout cas tolela ba partage. Moi ba j'aime na bino e mankaka te na ba vidéo na biso, ba commentaire na bino nde ekosala kino musala na biso ekende surtout liboso. Bandeko nanga kolala kolamuka toyeka na makambo wa o Zawadi atiki na ye makambo ya koyembela Nzambe. Alobi babenga ye lisusu Sœur Zawadi te, mais babenga ye Sœur, babenga ye Zaza. Azongi na ye akomi kobina miziki ya mokili, akomi na ye koyemba miziki ya mokili. Selon ba raison na ye to selon ba propos na ye alobi ke akozongela Nzambe mukolo oyo akozala sainte. Donc tango oyo akomona keno a changer bizaleli alongwe na masumu nde tango oyo akozongela Nzambe akobanda lisusu koyembela Nzambe, mais pour le moment a préféré na ye akota na makambo mokili. Kandenge tomonaka Nathalie Makoma abando salela Nzambe et du coup aye kokota na ye makambo mokili, akomi bibina bina akomi bilata lata yango pe Zawadi. Donc asali penza makambo yo eza nango officiel, eza te keno eza makambo moko ya kobomba, eza makambo moko ya kobatama, o eza banungu nungu te. Eza makambo moko ye moko na page na ye ya Instagram asali yango bongo, aye kotia na video na ye ya ye moko bandeko nanga tala elateli. E ola kisaka keno awa gloire kaka ya Satana nde ezali, ya Nzambe ezali lisusu te. Tala façon azobina. Aobina miziki ya nini? Ya mokili. Kobina nde kobina. Bandeko nanga osalaka pasi pona mwasi oyo. Na mitunaka, est-ce que réellement Zawadi azalaka penza na mobali? Mobali yango oya tutelaka tolo keno mon mari tobota na ebana 5. Ya solo penza mobali wana aza mobali. Parce que ndenge tobala naka tozalaka wana pona kosesunga. Soki mobali amoni keno nzela o mwasi nanga akomi kozwa eza bien te en tant que mobali, okoki kozongisa mwasi pe osali. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozwi 15 mètres sur 20 na yo
y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa mpona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Mwa sensibilisation lisusu bandeko na nga mpona bamapango ya koteka. Bamapango yango yo $750 ya pamba osombeli bana na yo mwa lupango. Ezalaka toujours malamu oyebi ke bana na yo baza na mwa place ya kovanda, bana na yo bakotelengana te, bana na yo bakolela te. Esalaka pasi la famille soki lelo okufi oyebi ke ndenge naza boye mwana nanga aza na place ya kovanda te. Lelo soki tokomi kotala na Congo na biso bana kuluna bakoma ebele. Pourquoi? Parce que eza na ba parents mosusu bango batiaki na bango ka bitambola tambola liboso, batiaki ba voyage akilikili liboso, batiaki kolata na kolia liboso, me babosana kikeno baza na bana. Yango ezalaka toujours malamu kanisela pe bana na yo ekozala bien, je m'excuse, bien penza mingi makasi. Bamapango eza nango kaka na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makambo na biso kande na bandolo ba makambo ya mobali ya zawadi na ebite. Nga na yaka pona osambwisa batu te, me to solola la famille. Na ebite mobali ya zawadi soki eza kaka genre ya mibali parce que eza na mibali mosusu pona mbongo akondima mwasi asala nyonso. Parce que na ndenge toyebi biso bantu ndenge toyebelaka mibali eza na mobali moko te oyo akoki kondima mwasi na ye asalaka kindumba libanda makambo wana ye mwasi yango abimisaka yango sur les réseaux sociaux donc mutu nyonso mokili ayebi yango et après bango baza kaka mwasi na mobali. Makambo wana tomona yango te ata soki mobali alingaki mwasi na ye ndenge nini soki ka makambo ebimi libanda la plupart ya mibali bayokaka soni penza ya makasi soki eza na batu peut-être basupportaka mwa muke ezalaka basi ata soki ezolia ye na kati akoki kosupporte mais mobali alingaka na ye kosangisa te na mutu mosusu. Siko ba makambo ya zawadi bandeko nanga ye moko zawadi azoloba ngo publiquement boye mutu nyonso oyoka na belle famille na ye ezoyoka. Et du coup toyaki komona zawadi ye wana na hôpital aboti oye na mobali na ye limbisa ye ti bavandi. Et du coup awa toyaki komona zawadi ayeki na ba réseaux sociaux kandenga yaka na ndako o auti kosomba nzamba sali ye grâce ye na mobali na ye basombi ndako boye boye. Et du coup ale zawadi ye wana lisusu aye pona koloba keno aza lisusu ser zawadi te na ebite ya zalaki ser ye depuis kala zalaki na ye ser te azaka mwasi moko abandoluka na ye visibilité abandoluka visibilité mais malheureusement visibilité yango abandoluka ya makasi esimbaki nango te. Yango dans la vie la famille ezalaka toujours bien tozelaka ngonga nzambe tozelaka ta ya nzambe eza na batu mosusu koki kosala bambongo ya makasi me oza na yo star te osala penza mbongo me batu bayebaka yo te. Eza na batu mosusu ye moko nzambe atomboli yo pour kosala mbongo. Tomonaka ata batu mosusu omona osala musala moko mosusu bino moko bobenga musala moko ya malonga te me musala wana ezoliesa ezofutilesa ye ndako ezosalisa ye ba voyage akilikili donc mutu abongi kaka na musala o bato ebele balobaka keno musala eza ya malonga te parce que gloire ya nzambe eza onction ya nzambe eza grâce ya nzambe eza batu mosusu bakoma na bango bongo eosala pasi na kote ya ndeko na biso zawadi la famille makambo moko en tout cas mosusu ya nga moko kutu elekela ngai na mituna ka nzambe eza nini na mwana mwasi oyo wana nyonso ka lokoso mbongo
mobali na ye ata kosunga ye kozongisa ndenge mobali azongisaka mwasi na nzela ke no mwasi ya libala asalaka bongo te ezaka pasi sikoyo lelo akomi na ye na makambo mokili alobi ye makambo ya nzambe akoyemba ngo lisusu te toza kaka awa kande tolobaka toza kaka awa Zawadi azalaka mwasi ya position mbongo to visibilité to lokumu balukaka ngo bongo te yango bomona bato ebele baokota bakisi paske alingi na ye vi ya mbangu vi ya koyebana sikoyo koyebana na ndenge nini agitation ya makasi oyeba te likambo nini ozoluka na vi na yo aya kokosela Pasteur Mike Kalambai awa makabo Pasteur ti lelo ebele ya bato babengaka ka Pasteur Mike Kalambai Vaseline makambo ka ya lokuta sikoyo babino oyo bondima makambo wana ti lelo bokokontinue ka kondima bomona Zawadi lelo bandeko nanga tous epe isi ba kande bayebisaka biso oyo nyonso ekomi kokota na vi ya Zawadi eza kaka bamabe oyo ya salasala kokosela basala nzambe kosala bamakambo moko aosala makambo moko eza ata na mutu eza ata na makolo te mutu azalaka bongo bandeko nanga tolukaka elongi ya nzambe na kilelo oyo tolukaka elongi ya nzambe soki nzambe apesi yo kumisa ye soki apesi yo te kumisa ye ndenge toza na se ya mo ezaka na bato mosusu bakozwa bambongo ebele koleka baninga eza pe na bato mosusu bakozwa na bango mbongo malonga te me bazovivre na bango bien ezalaka bongo lokumu nzambe mutu apesaka biso soki ye moko adeside keno ndenge eza boye natombola yo bandeko okozala ta na besoin te keno oya kokosela bato makambo awa te ye moko ayebaka ndenge nini akoya kotombola yo me soki alobi keno yo okotombwama te omata okita okotombwama te bandeko nanga okovandaka bisika moko kande toomona Zawadi akomi ka biyenga asala boye mabe akende boye mabe azonga mabe nyonso aosala osimbaka te pourquoi parce que alingi koyoka volonté ya nzambe te omona ta na makambo ya mokili oyo ye akanisi ke kuna nde na kozwa succès omona tina kuna succès ya malonga ekozala te wana peut-être kuna nde ekozala suka na suka peut-être na makambo ya nzambe azalaki na mwa succès moko boye me ntango akokota kuna nde bomoni mpiau makambo nyonso elali na ye moko alali ere mosusu ezalaka bongo vie appréciée esungaka te me ebomaka Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu